RDC comme même dans les pays africains. Papa, ils ont Laurent Lorenzo, ils ont Tobengi, Museveni, ils ont Kagame, RDC comme ils ont la bango. Oui, quand ils ont bakoufi na milebwe. Est-ce que qui n'a pas un parti politique batelemi on a condamné massacre de salami na milebwe? Les choses là qui li kamoko ba attaquer Jani Mabunda, au moins une classe moko politique et telemi, oh tous on fait sa mise en garde. Lobby nazo bisayo oh to benga na société civile. Lobby ba kopisi mengo na bango. Na bato basala ki ba kabal na bango ko ete bateka oh to bengi milebwe. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakoukila par rapport à Évangile. Élection en tout cas batangi action surtout o mukonza mboka asana kata mboka na biso ba diaspora ya ngola balobi 267 nzela kaka pamba batanga nzela pamba o mukonza mboka asana kata komo abeta la partie beto maboko makasi wala ba diaspora ya ngola nde ba pesi kitima kata mukonza mboka na bikambasali na koza goma na koza milemwe en tout cas balobi que non biso toza pressé na kanona makamete l'élection faut que na recensement yango so comprendre bana mboka na Jean Sabino so comprendre que na kawana kuna baso mititi la bayebi le pourquoi fati beto ko umela timo ko yesu masia koya na ba action auto so sala papa yango baso so ki pele kese te basali ne baso ki pele kese yango so comprendre que non fati beto dans la simplicité mo ko mboka avant ko ta conférence au ministre sommet akutani na ba jeune ligue de jeunes akutani betidia na kata koma kuna betidia ba pandi ndeke bayebi c'était le président oya simple boye fati beto asoli na ba jeune betidia babi makamba milembo makamba S batune baza ba auditeur nango ezali 4 personnes surtout na milembo kuna balobi ndenge bato bandoko kufa ezala bato bana mai bandoko spionner toujours bana mai soki bana mai bazoteka mai yango bakomi na cannabis na kata mboka moko boye ali ba rebelle bakoti maman babeta masasi te basani babeti masasi nde betidia nde bapandi seke pa mokonza mboka makamba milembo ba auditeur nyo surtout ba combattant nyo so bazala même noir kuna faut bakende na l'affaire eza nini prison makala santa voilà santa beta kosi bato maboko makasi à l'affaire les santa on doit comprendre il faut soutenir mon compte mboka na ba on comprendre même bamba doni na tek fati anyata na goma parce que baki so fati anyata na goma ba secret et que bima désordre ba secret que bima désordre na kata goma donc ba ndoko freiner ba action na mais le kola mon compte mboka critique na azu ba action nyo super vers azu ba kamunyo surtout papa na sabilo ko zonga na mon compte mboka bon na ba article nenge changer boko mona makamno nenge changer donc on comprendre maman Denise soka kena ki na Congo central biso pamba te a comprendre ki maman Denise a leli na Congo central maman Denise a côté na l'hôpital papa hôpital monsieur ezali ka bateli puta batika moi tokomoko bazo traiter mutu a côté même na bekol kuna kata bo Congo central na biso a côté bekol monsieur na mabele batika nzete bana bazo vanda maman Denise a leli yango lobi ke a côté bekol kuna ya sika pe ko renouveler bekol monsieur akala beta maman Denise maboko makasi a côté ya mboka na biso na kisi kosiludi à côté de l'homme, à côté de Ngidinga, à côté de Yema, Mamboka na biso na kuna papa moi ça mokota mboka asali likambo sengeli sala bata bakongo ba sepele makasi yoka le yembo oye ba lobi kuna bango kuna babengi Fati Volca bana Congo kuna babengi Fati Betote babengi Fati Volca donc tala biloko Fati sala kata maman Denise sala kata ko ya Congo central yango zo comprendre que non maman Denise a lobi ba kitaba mata Congo central et ils ont le kola kala ba belge ba compagnie ils ont sopa na Congo na biso na ba Congo na biso kuna ba compagnie ya makasi yango zo comprendre que non même état ba diaspora même état ba chef coutumier na biso ba notable ya ba Congo si ba lobi yango déjà lobi ba déclarer que non faut que na recensement il paraîtrait que kuna na Yema et kuna na il Mateba et si la Laurent de Kabila Kaname o abandefu ala la kuna il y a des Rwandais basa kata il Mateba kima kinga kati
bakoma kuna na kati na il mate babatama lobi bana ba Congo ba yebisi Maman Denise photo kende kuna na yeba kuna ba Rwanda bazebele babatama kuna baka kosala ka ba copie na bango na kata Port Matadi yango comprendre Port Matadi bazofanga en otage Pour bon, bah, ceux qui ont un otage, et ça qui va Rwanda, il m'a dit, Maman Denise a suivi un rapport, nous surtout, on a joué, Mamou Masso, Mamou Masso, deuxième casquette. On a qui la Belgique, et ça qui première casquette. Deuxième casquette, mon compte en banque, la Kanda Est, la Kanda Bakongo. Nous sommes dans un sango et que pèse moi, c'est liné. Nous sommes content de Kalabi, bah qui t'a pas matin, ressentiment sur ça là-bas. Dans la zone qui t'a pas pendant octobre, oh, tu sais pas la tête, on s'est liné. Tu sais pas la ressentiment sur Kalabi. 2021, nous avons une élection et nous avons un ressentiment. Bah moi là, tu me content numéro 1, il y a une africaine. Là, comme représentant numéro 1, il y a une africaine. Mais bah moi ça là, on a 2021. Mais bah repousser on en octobre, oh, n'est pas un ressentiment, pour la mort. Moutou Oya c'est le président. Il y a une africaine, il faut me regarder ça la Kimia. Ça va voter. Il faut me regarder ça malade, ça va voter. Et on comprend les Américains. Il dit que non, tant que tu es président de la République, numéro 1, il y a une africaine, il faut me regarder ça à l'Est. On comprend social. Je vais battre dans ma bouche pour la licamentale sociale. Ministre intérieur sur accueilli. La France qui contre l'investissement, si Basali, à ce état qu'on coque à Bangobaya, na Mika ou sur accueilli. N'a-pas commencé à faire des platé. Babilo comme usine pour la biso A pour la bilo comme belé. Il y a un autre compagnie de faire tisser à biso moko awawa. Donc comment les langues fait. Donc on y a un désordre. Et là bien on présente juste sur l'équilibre vous mettez les biso. Donc on y a un désordre dans ce show. Fatia les biso bango maintenant en 2019. Bande de Kobalien BLT, papa tu es ministre de l'économie, la ministre sociale. 2020, tu faut pas ça les longues fêtes. Il faut pas lier en désordre. Donc c'est 2020 tu lier en désordre. Nous devons comprendre, ben fertiliser na biso awa, parce que mal mettre dans la main pour la resunga mokonza moka, pour la kokisa to. Il y a chômage na kata mboka. C'est ça c'est ngoté. Et c'est nous soutenir ba kabé d'élite. Parce que ça Moussa ba kasi, ba Serge Kasanda. Hein? Ba Kasebu, ba Moussa Tunis. Il y a biso ba Congo mama fungu, ba Vivana, ba Tamak. Parce que si dans la main papa makamwe beba kate sani ne on la calme tout que na social awa ba calamité du kontamboka Denis Sassou Mosema ba bengié abiso ko moninga so wumela la kata braza ça rapport la social parce que solia kitoko misala ça kitoko yango mo kontamboka soka kiti ba sénat ba reçoit 3 mois en face à 3 mois muto ça même pas fonctionnaire ba reçoit 3 mois parce que na décembre ba koka jamais ça kebele ba ko fina ba salaire ba mo kontamboka biso ka kiti kaka ba so octobre novembre na décembre betra mo kontamboka ba ko ba kati pour la mongo et comme Bella Katamboka, tout ça la calme, tout le là. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Si nous avons fait Félix, toi tu regardes mon contrôle. Zamba et Baki Moutama, là où il a repéré sa pouvoir. Le coup la paix, si pouvoir, toute arme forgée contre nous sera ça. On dit que ça là, ils en a fait pour la léon, ceux qui l'ont ok, en entendant ambassadeur Azoya, le principe est à cuire. Ambassadeur, il y a quoi à la minute. Il n'est pas si vivant. Viva. Il n'est pas si vivant. Viva. Il n'est pas si vivant. Viva. 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 Félix président de la République, le peuple d'abord, Fatih Béton, Fatih Aigle. Bamba, bamba, bamba. Nakati awa, président architecte na este. Dans akiti kuna, akende ndeko la sabango na ye. Na sangili. Na ye. Dans akende kuna, akende na PTT. Balobi o. Ouais, combien d'habitants oteni alobi na ye na kosisa bituma este oyoka na déclaration na ye atie vine na danger alobi neti na komi o makamina sasani esili makamina sasani esili bazolela pona nini papa tango bundaki yango boyoka na kaneme bosalaki bakope na bino baparti politique nyonso na basango bobayi bituma este resila te babanda olia pourcentage mais ye tango ye alobi na kiti alobi siko libulu o bosalaki esala nini ekunda siko tango ekunda bino bazoboye fo bakunda libulu na désordre babi nzete matelaki yango okitela mais fo za mayele po bazokata nzete na likolo so okebi te okweya yango moni batu bakomi olela basango babimisi système
il y a 4 tribalisme faut y avoir politique pour mon tribalisme président Gilles Beta va me libre ça va été alors bi me libre Beta si ko photo kende babi mutu nyonso oyo na catholique te a otangisa l'école te mutu atanga asambela kuna te bana a otanga kuna yoka cardinal eloko azoloba il est pas si vivant est-ce que bino on dit mango a violer na mibeko na biso maman le tribalisme yango tozoloba boye cardinal tokosai lo marche mikolo deya po tosai lo marche ya makasi pour le 2021 soki papa ye a récupéré asala nini akakenda leo po makambo azosala yango akoki osala te cardinal bomba yango akoki osala cardinal te kaka wana batiki te lelo bakomi kolela mpo na informe seni papa bozela nanu bozala na bino mbangu te bakomi oloba mpo na informe seni te biso toza yango presse te biso problème toza yango presse toke na recensement eza boye te recensement ngo tokobanda bapiki me toke na badiaspora nde sikoyo toye mpo na tour oyo élection tour oyo bapiki me bakobima mpe badepute eza boye te mpo bango ne mpe na balia mbongo mboko te ntango bango baosepela biso mpe tosani tosepela eza boye donc toyebisi bango tokokende na bango tina mira makwanza na minute président amemi bango na mira makwanza eloko akosala eza te apesi bango 2 semaines baarme lourd ezokite na este 2 semaines bambila bazoya ambassade ya États-Unis avant d'enkimia te ye mpe asali déclaration ntango asali déclaration alobi te toza bapartenaire faut tosoutenir partenaire na biso privilégié tala eloko wana eza eloko mutuya ntango avandi bango te kote oyo Robert wazoba te ngafana démissionné papa zela conseil des ministres azela conseil des ministres lobby oyebi président aza eloko moko mwana na betaraka silencement abendaka câble ba moko donc bakati yo connexion ezoleka te abendika câble makambo yanga te sali ntango ekeya justice atelemi alobi te papa yaka awa malembe donc ye baorécupéré tunda kosa ye pena na désordre asali outrage na chef de l'état tini bino masolo mususu bokende yo oke rodévier mpona ni mpona bango babete kala bomba babetango kala na 2013 siko banda luka ndenge nini bakobimisango siko balobi na Kabila soki tobimisango Kabila aza rwandais esimba te bakosala soulèvement fo babombango mais ntango baboni bakarte na bango nyonso esili tika tobimisa karte wana omoni bato ya FCC basali badéclaration kaka Bitakwira nde moto asali déclaration bomba kaka Bitakwira asali déclaration mpona nini abite ete na mboka ekoki okende te ekoki okende te asali déclaration mpona nini fo bocomprendre bagé politique eza na kati ya terrain eza mabe ti asokola ngai abenda ngai idepesi vivo yango bomoni bayati kuna mpe alobi papa na wana ozela yo neti oye nabeti pase nord nakoti bi bakute na président ntango basololi alobi basekre be ntango asilisi wana bachef coutumier ayambi bango 2e fois babeti lisu basekre be sikoyo ntango abeti basekre bela alobi te fo nakutana neteni ya jeunesse babeti basekre be sikoyo ntango babeti basekre bele wana systeme eza mukwata selamba wo kala mingi te bitumba wana ese okomona yango eresila ngai nayebisi bino estratégie liboso bango moko kaka bakolo mboka banda kobimisa barebele soki afandaka awa bakobimisa ye na basoda mpo biloko ebanda kobetama kuna eza na niveau yango te banda président kitaki sur le terrain bomba inapasi vivo Fatima banda président kitaki kuna bitumba baarme moko ezobeta bato wana basengi pardon balobi awa président pardon botika biso à l'aise
IDPS viva ndenge kite kuna na ba réseau ezosala te donc ndenge ezokuna eza bloqué aya na système moko donc yo ozobanda kaka mbongo IDPS viva président aye pour attraper na kati ya mboka na biso avant tokende na décembre bozoka mokolo moko azolela avant tokende na décembre baosala TPI na este na CPI avant tokende na décembre bokoyoka ministre baobimisile crime oboye Félix aza dictateur te ye nde dictateur atia na justice abai na ofine na passé te mais justice nde esala mosala IDPS viva bamba est-ce que vous comprenez eloko abeti camere eloko abeti camere alobi te camere justice nde esala mosala donc ntango abeti bongo bato nyonso batikali dessin bayo kocomprendre président oyo aza mposa motu nyonso président oyo aza mposa mboka ne ezwa développement azosoutenir justice na monde nde bakocomprendre président oyo atomboli justice na mboka ne justice eza ete IDPS viva Fatimbe masolo oyo azosalana eza kitoko bomba mais pour vous on bien plus 243 85 44 97 72 7 nations plus 243 85 44 97 72 7 nations bomba okuta mbasi ok tosisaka 8h la coordonnateur aza na message tozela ete merci beta mata likolo IDPS viva kombata pesanga vivelonga IDPS viva Fachibe kombata tokosolo lokola bana yanga combattant toyebisi yo zala serein bana droit ya kosoutenir Fachi parce que awa nazoyebisa yo Fachi lobby devant aux yeux de tout le monde, même les présidents africains, toyebisi bino RDC comme même dans les pays africains. Papa ezala Laurent Lorenzo, ezala Tobengi Museveni, ezala Kagame, RDC comme lokola bilanga na bango. Yango biso tokolite biso na bino, batu bakoyede Fachi, ezali ngana yo. Combattant, oyi koyebisa yo batu bakufi na milebwe. Est-ce que qui na moko ya parti politique batelemi pona ko condamner ba massacre salami na milebwe? Batu batelemi pona ko telemela makambo ya Jana Souberwa. Mais so ezala ki likamoko attaquer Jani Mabunda au moni classe moko politique et telemi oh to so pesa mise en garde mais bolanda ki docteur Mukweko azala ki clairement na ba parole na ye alobi soki otali makambo ezo salema na est yeba déjà okoyiko okoki ko bomba yango ata na mutema te ba maman na biso de temps en temps baza violé na kati ya est plupart aussi alobi boye ba massacre ezo salema na est nazo senga base na nanu délégation ya coupe pénale internationale bayate na mikolomi balawa baba na déjà kosambisa ba commanditaire o baza na République démocratique du Congo papa nazo ebisa yo tozo kambo soki Fachi ake na est to mona kaka oyo to bengi ndeko na biso to benga sénateur o to bengi na nitamwe moko yepe aza na est papa yango na ebisi bino ifale ko zala lisu likolo ya ni tamwe mama na est azo sala ni gobo sala atikeli président charge ya bana mais ye na est akende kotambola azo sa to ebite ya koma anazwa ministère de la santé pour yoki kala milité il faut pas qu'arrêter le monde ou bien ni on a commis ko kabola baka chine kabola baka chine na est papa na yebisi yo peuple congolais biso na bino to kozala lisu likolo ya ni lobby nazo ebisa yo o to benga na société civile lobby bakokisi memo na bango na bato oyo basalaki bakabali na bango po ete bateka oyo to bengi milembwe ekoma kuna na Rwanda papa ya Jana Souberwa basala inauguration to benga kutumesa na milembwe na Rwanda fête ya kosakana te bazobina balobi cop na biso RSI yango to kosenga yo peuple congolais d'ici kala mingi te to sobongisa marche il fallait pas changer moi ba article ndamu ya construire mboka na biso de l'autre yo comprendre ete Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayebisaka biso ete construire mboka na biso basali yango na faveur oyo to bengi ya bapaya awa nazo ebisa yo plupart aussi to kende le plus loin papa maman tous dans la liste sur likolo ali papa pour na Jani Mabunda azo provoquer ngana yo parce que pour être battre les misa ba motion pour l'intérêt du peuple congolais bango bazo sala kaka
na faveur oyo tobengi ya peuple congolais pour na faveur ya famille ya bango politique yango na koyebisa yo combattant biso dans le problème na Jani Mabunda te Jani Mabunda yeba bien azali mwasi na biso po ete toyoka na ye il fallait lambela biso soso ya mobimba asala intérêt nyonso ya peuple congolais soki anambeli biso soso te parce que ayebi azali oyo tobengaka Papa Mujai azali ndeko na biso mais po ete tovanda na ye na mesa moko il fallait ça un intérêt à peuple congolais. Ce que ça un intérêt à peuple congolais à beaucoup à biso base na zela na combattant d'élite. Donc quand ils sont en actualité makambo le cas l'église catholique. Papa, l'église catholique babé bisi yango. Boyebi bien n'importe ya kala. Makambo to no benga makambo ya Caritas. Makambo yo mamango bamane ko sakisa même l'église catholique ba ke ko sunga babola même na ba prison. Même o to benga na ba hôpitaux. O bande ko sunga même bande ko na biso mais lelo l'église catholique ezalaka te synagogue opesa yo ezali na bâtiment moko soko kei na première rue bazo benga ngo concession o to bengi ya mosengo nzoka ba oyo bazozala oyo to bengi ba dirigeant na kati église catholique balingi na mutu atikala na mwa cop na ya atikala mwa oyo to bengi biloko na ya bana ko diriger papa yo so mona wapi mutu nyonso to yebi na epoka kala même ba professeur ba bande ko uta libanda babanda ko kotangisa l'église catholique mais to moni ndeko na biso mosengo ndeko na biso ambongo akoti tribalisme l'église catholique alobi boy pour être professeur oyo atangisa l'église catholique atangisa oyo to bengi na école catholique il fallait ça la membre ya catholique oyo soka uti bana moyo otangisa exacte yango moni Didier Budimbo a répondre a pesi mise en garde oyo to bengi na ambongo yango président si la bête a 7 tozali na numéro oyo to bengi ya oyo to bengi ya secrétaire à Vatican ya secrétaire à Vatican toyebisi cette fois-ci baya kozela biso ambo église catholique na minute de papa toza contre l'église catholique te mais makambo azosala l'intérêt à peuple congolais bomonaki makambo ya vérité des îles na batamboli bapesi bango bajip bakanga monoko te basali nini balobi vérité eza epa ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yango nayebisi bino mpe na koyebisa bango bayelaki cop oyo tobengi en tête ya catholique combattant d'élite plupart aussi tokoki kokende le plus loin papa maman tosima la main dans la main parce que là tozoloba na ba Congo d'ici bientôt ba Congo ezolata oyo tobengaka robe modèle na kati ya ba Congo parce que maman Denise Nyakero ake kokita même oyo tobengaka na Tshela ake kokuta ete boyebi ba origine ya Tshela bamusuma bibenga wa tanto azali mutu oyo tobengi ya nani ya Tshela alobi ete naza origine oyo tobengi ya nani ya Mayombe mais na minute oyo nazoyebisa yo Mayombe soko otali yango Bayombe otali yango ezali komi moko molili na molili mais grâce ya maman Denise Nyakero akiti na discours na ya malamu a promettre bango asali na badon papa nayebisi bino na minute oyo kala mingi te courre ezozonga na Mayombe ezozonga oyo tobengi na Tshela plupart aussi lobi mpe lisusu azalaki oyo tobengi na Mwanda maman Denise Nyakero azali kokende kokokisa vision oyo tobengi ya chef de awa tozoloba d'ici bientôt trompette ezobetama parce que communauté internationale déjà Mark Hammer auti kobeta mbela alobi ete na biso oyo tobengi ba partenaire États-Unis d'Amérique déjà tosali pa na biso mpona kopesa oyo tobengi C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.